libre. Nazaka libre. Comment? Oh. Naza libre, naza frère na biso. Tu sais pas là qui na yo. Tu vas na ko boire ko tuna no bali biso tete. Quel risque? Red Kibaka. Chers parents. Nga batonga nga pano babi joueur à l'équipe batu ba joueur nyoso na ba na René Makondi. On a comme nous tangi kat. Les seuls joueurs botang ça c'était. Eh. Oh batangi ça c'était. Eh, t'as la jouer série bon. La ta la caméra le bisa bato ba olinga ba divorcer pe ça ba conseil. Nabanda bato bazo di ba olinga baza na idée ya ko divorcer. Pe ça ba conseil. Basala o mutema na bango lingi. Obi ke o bato ba pela kadia pemba. Obi conseil zo pesa bato yango na ya René. Na lobi mututu asala o mutema na ye ezotinda ye asala. Petit bazaki bakenda. T'as la joie sérieux bongo. Les seuls joueurs au bout na kisasa te. Bota to ba ona ninga solution. Bota na ser na biso. Piet kashinga. Grand frère na ngai. Ya pichu makondele a Grèce lelo. Abota ana kisasa. Comment check TV. Ya sibo mutombo. Comment check TV. Ya sibo mutombo. Merci beaucoup, très cher ami. Bandero Nyos Bolandara, moi, la mobile, la beauté, la deuxième république, gérée comme Tox D57 de la presse. Moi, mobile, elle est tout au bas, chaque jour sur Internet. Donc, ngana zawana te pona, n'a pas que la poudre, n'a bien la beauté. Et il faut nous invité. Donc, bon, on est déjà invité dans un intérêt. Il y a un moment où il y a moi aussi, fallait aller au Canada. Ok, tu as un micro, comme à Balabato. René Makonde na Kinshasa. Na gérer Cobetox. C'est autant fallait à lobby au Tembesili, bozo ba tembezo continue. Merci beaucoup na Congo check boss nanga na sepe na boss nanga poza papa pe aza boga. Si bumutombo wa kwetumashi wa mume nous kwetuka to Jemini. Nous sommes du centre. Merci beaucoup. René Makondele. Bon séjour à Kinshasa. Merci papa Cobetox. Na biso ozana gaz ozana na biso na ebité. Gazon par rapport à ninga na vacances à la mer. Et ça la moi bien. Nandeni. Côté ninga regarde pour na bandie mission yo bato ba hôtel biso na sima bazo assister ba biki au D57 de la presse. Nga pena do mukodo nga so na sali polémique te na oka bien te. Ah bon? OK. OK kasi. Qui ne zokende bien? Très bien. Obi ke na nota la so na nota makamno na réseaux sociaux. Na ba jo aza ya. Et puis, de côté là, passer na biso mobo ya leki passer aleki la grande H otozana awa de wonangai aleki na kimukolo parce que yaza mukolo ko le kaba chroniqueuse nyonso elle a 56 ans 56 ans plutôt il faut te benga ya mwasi niveau makamuno ndenge kendelaka tena banano na songi te fondation boni fondation madame très bien en tout cas ndé na moni ndeko mwasi oyo azui responsabilité na en tout cas na volonté azape jeune moi moké azape na volonté et que et ça linga plaisir mona mon ndeko mwasi jeune alinga zwa ba initiative bon atombola ngo lisusu ngana to zala trop moi te to so na libanda mingi to zala ne trop alinga musala makasi mais ce que poni bo cheka moi mwasi pour pona azaka flair parce que Aza déjà une fille oazwa ba initiative belé à organiser ba marche à organiser ba tournoi Aza na tournoi ne mokuta zo ko organiser du 19 au 22 Aza muta ba initiative donc na mona ki que era abetanga li solo nga bi ouais eza ida bien parce que vraiment na musika na awa et ça qui nous a déconnecté ma classe mais halobi nanga loko na septembre nanga yo za membre yo za la membre. Donc, il y a un peu de choses. Mais c'est bien. Donc, on a un amant. Donc, la grande H. Fait. Donc, il y a la grande. La grande H. On est là. Il y a la grande H. Vous avez une polémique. Il y a une faut qu'il y ait une base. Autour de ce qui est solo bien solo. Vous avez une polémique. Il y a une polémique. Pour moi, il y a la grande H. La grande H. Oui, bah master, il y a la grande H.
Ah, nzambe naza songi mais nakuta ina muta songi makasi. Voilà, si vous pouvez comprendre, il faut qu'il y ait une base. À mon campagne. Moi, ma campagne. Si vous avez ma campagne, vous avez la grande. Oui, mais ça, la polémique, on a douceur. On a douceur novelas. On dit maintenant. C'est ici la terre. Non, les lots, ma belle. Continue now. Ah, ma campagne. Jeune. Il y a une initiative à Zalano. Il y a une initiative au thé. À hauteur que ça marche le 30 juin. Batuma campagne baby asa saka ba tournoi ba basket asangi saka bato azana ma force au sangi sabato donc eloko wana to fondation ande bosali yango wana eza pona ko aider lelo pina makasi parce que même na ngamu na biso les artistes comédiens yango mona na yusa vie masumu sale fort otambola katambola lelo yo footballeur to timuta théâtre soka tiki après ko tika bale to mona na bino na mikila poto sika bozana muto sa vie mususu mais lelo ko maka pene ba tiela ekitunga na balabala ba kotizelela bino quand même boye ko sa eloko na pona ko protéger bande ko na bino lem so bazo ki pe na retraite ouais ko sunga bande ko oui to ça ngo mais biso to basé mingi na jeunesse bande ko na o peut-être ba beta ba non le bisa vision mutu na mutu ndeni ya na monde bale to akande monte biso nyos et to kota mon na bale pe na ndenge makote muso akotonga muso master obeta mususu eza makila mais biso nyos to za ba jogo et ça dépasse quoi ndenge azo ma carrière na mutu mutayebi na ndenge afando bite carrière na fekende boy netingai na ebiki na mipesi na ngana fondation na mipesi na contact na nga souhaite fona bunda en tout cas quelque chose est salé mana comme on a zongisa moi obaya ko sala ngape na faciliter moi nzela on a ti souhaite na ba petit mususu na ba master mususu basa est-ce que ningo bovandaka vous pensera pe un jour parce que batloko ba eto ba Samuel eto bazo penser ba yo sala école de foot ah les loko zo boma Congo ba manager baza penate ba école de foot ezalo ko na ba Côte d'Ivoire te eza c'est très rare au monde joueur à longwe na vita mbala moko Arsenal to lem sous équipe moi munene parce que lem sous bagage ya football eza azaka na pratique bozo penser bino bato bozui moi mokeli bandana école moboy ya foot pour na bana ouais eza idée no lobby bah toi on a contact et est-ce qu'au niveau ba contact au beto ba nango tout c'est fâché contacté no moi na minute oyo président de la République Mokonzamboka ponga za moi asuka na bango ya fachi moi na Félix Tshisekedi Etienne moi asuka na bango ya fachi voilà bureau na ye ba ayambaka mutu nyonso azoboya mutu te donc il faut ça l'effort yo moko za moi na poto parce que ba na poto pe bazoya zo yamba bango et puis ayebi yo René Makondeli donc ce que audience na akoyambo mbala moko o proposer ce que ça na initiative au ça la fondation et nini école de foot au ça na mbala moko ma bezate yango to lobi que avec ba contact to zaki na on a ba mboka Suède et ça li que to convaincre bango ba kita awa les 13 déjà moi quelques blancs ba kita awa après to sur la masula aussi parce que nous on peut tout na moi ba question pourquoi va s'entraiter na kin pourquoi et puis bon ça ba réponse na mon na bon il oni to koko sala pour toi attirer bango exagère wana la conférence de presse ndé beaucoup zo mituna Liaka Lisangu, mais je suis aussi monteur. Nathalie Binonde bozo présenté ba tombe ya ba eni na biso ba beta bali na moni ba Godzilla na moni ba tu belé initiative wana est-ce que vous contactez qui peut l'état bon wana en tout cas naza na comité de AFC mais naza membre AFC na évité ce qui cordon à partir que je salue en passant à contacter qui va déjà mener sûr que mi konzi bazala qui contacter pour na usala loka bon kende na cimetière à Batkotala faut contacter bango donc je pense que va contacter mais wana penga zaki na voyage na zoya donc nga mona ka ngezaki ilo moya bien utala faut les loto ibaki ça pe na batu ba usala ba effort makasi pour na mboka ko défendre mboka libanda faut bazala rappeler quand même na ba place moya bien ba fandeli quoi. Voilà, j'espère que ça va nous plaisir. Tu as ta deuxième partie émission. Mais avant de ta deuxième partie émission, lelo Kin City on est barabaya na ngai. Oh lelo nazo mona lelo na kutana ya Franklin. Na moye baka ba weya Chiswaka, de baka ba
basamba na basamba ndiye saka fusion ya bana mbinza na bana ya njili Kin City lelo bosali organisation mobuye pona bino bato bobetela et surtout Kin City ba veste ndina ndoli la bino mabe ouais Kin City ba veste ngo tutikala comme marque donc Biko kenda Biko azako betena ya Kin City te memwana mbinza ando betena Sodigraph de ring Biko ando beta 5 3-5 p. Bon joueur, bon défenseur. Tu peux savoir en beauté. Donc fondation na boza la bino surtout ancien joueur à Kin City to ba na cordon na biso. Franklin Kwedi. To y na comité Nyon Soumami Elemani Gaël Pouloulou de Marie-Gobert Song. Fiston Manisa grand garçon. Joe Kivata Juve. Lilo Materazzi Chamo. Kaniki, c'est le Scrum, Bangonion sous Richard et Tombe Kounde, Yannick Bapoupa, Bangonion sous. Déjà, Yannick, tu as commencé samedi pour avoir activité. Donc, initiative, tout vois qui passe, que tout le monde est tout ça qui est un peu moins éloigné. Il fallait qu'on serrer ensemble pour se soutenir. Naba, période de caca, il y a ma bête, il y a bien, il y a ma bête, les locaux, ça on va député tout soutenir yo tout y bandeni parce que moto so les locaux sala boy olingi ma bourgmestre ya njili ba soutenir ngai na lingi na sala boy ba soutenir ngai donc parce que on sa activité moneti bazana pe ba soutenir pe fondation ngai ate ça moto na biso ba ya ochanga lokoko donc au reprochara yo uti na mboka bindelo boni pe ba fédération moni pe mambebe lo ne au reprochara na fédération biso. En tout cas, ça est fort. La fédération est vraiment fort. Sur Tali, Mamdes au Kendela. Les lots, comme on a sponsoring, comme on a marque Bilamba, tout l'attaque, chaque mois. Donc, fort, ils ont salé. Malé, mais tout le monde, on est dans les bons. On est coupé, ça bien. Salutation à la présidente fédération, Constant Marie. Coach Bengue, Florent, ça va fort au niveau na bango. Après, le reste est yak. Jamais tout gros, il a toujours coupe psycho. Mais tout se préparer des équipes, tout en équipe moins efficace, et bétiming, ou même la coupe. Voilà, ton côté deuxième partie. Le roi, dans le Masolo Kin City, rappelé à mon Vegas. Vegas, vous avez gardé la maman Bavoueza. Bavoueza, on a coûté na Braza. C'est mon vieux, tu as gagné trop. Abinanga, il y a pas comment la Braza, il y a Bavoueza. Mais habite sur ça, qui nous bazawa. René Makonde, le pélis avec Internet. Nous disons, Zaire Ninganye. Ça a bien bien. Si, évité. Mais au niveau, ça a bien bien. Et Indi. Boya Kota, la Zaire Ningani. Après, on a 4 lots. Et après, on a 4 locaux. Il y a eu peine à locaux. Et Yanga. Biso ba miso to soana to fingama. Au moins il tout na ba fingama. Na match mona bete na pekisi nabi. Na match mona bete na raté bien on ba finga yo. Ba finga pona pekisi nabi te. Moi c'est na mobile soki bazo soana bazana matata yo ya moi si kokota te. Ah bon. Lovita journaliste monene. Asana biso asali. Asali nini? Asala biso. Sa membre AFC. Association de footballeur du Congo. Bana baza bien. Très bien. J'ai sali Retian Makondele, Ryan Makondele, Jemima Makondele, Léonel Makondele. Bazara 4. Ouais. Mais nga batonga nga pano babi joueur à l'équipe ba joueur nyoso na bana René Makondele. On a comme nous tangi 4. Les seuls joueurs botan qui ça c'était. O botangi ça c'était. T'as la joueur série bon. T'as la joie sérieux bongo. Les seuls joueurs botan qui ça te. Tu vois le baboué. Ba petit bazana qui ça ba kenda. On veut faire l'information les seuls joueurs botan qui ça te yeyo. Na cause les seuls. Franck Cody na cause les seuls. Wa kenda pota bote a trop botan qui ça te. Les fans tenus sur bota mi. Où est si réponse? Bota to ba on a ninga solution. Bota na serre na biso. Donc, on est petit frère na ngai.
de mato ala ninga de mato makonde yebta bota na kisasa oyo bota na serna biso grand frère na ngai Ariette Kashinga grand frère na ngai ya pichu makonde la Grèce lelo abota ana kisasa Yagi makonde na Afrique du Sud abota ana kisasa nani susu grand frère na ngai ana Belgique vakala mfumu apo chef de la famille abota ana kisasa nani suna fa ba ser na nso babota ana kisasa toki na malembe pona ebiki ozokima ba question na tozela obinga na vanda na mona ba osa direct mobo ozo bimise longi na direct après matata okamwe ndi na mona direct wana obimise longi na direct mutu anasa direct akamwaka et pourtant na sa ke mission na bi moni bino batu wana ko ba botika na soni obima na direct yo mo zo ba makambu na obima kana direct eza question to tunga yo ya René obima la direct eza question to yo ta polémique lo ba ki on déjà nga on contre ngate ba makambu no za posa nga oloba nga ye naza na nga na ba question no nga na on ba question. Voilà, allez-y comprendre que abima na direct mais ba bongi sa te désormais parce que na yo qui ont déjà créé ngo awawa akoma libre. Okoma libre. Nazaka libre. Okoma. Oh. Naza libre, naza frère na biso. To sepela ki na yo. To banda ko boire ko tuna no bali biso te quel risque? Red Kibaka. Chers parents. Noland, souk. To sera surprise wana. Kande to lobaye. Voilà, to sera surprise wana. René Mako. Kabibi na Belgique. Femme légitime. Légitimité est bien. Moi c'est na biso moko. Voilà, dans la caméra le bisa bato ba olinga ba divorcer pe ça ba conseil. Na banda bato bazo di ba olinga ba na idée ya ko divorcer. Pe ça ba conseil. Basala o mutema na bango elingi. Obi ke o bato ba pela kadia pemba. Obi conseil zo pesa bato yango na ya René. Na lobi mututu asala o mutema na ye ezotinda ye asala. Est-ce nga tindi mutu est-ce que zo ba vie ya bana, avenir ya bana. Oh, na lobi mututu asala o mutema na ye ezotinda ye asala. Mutu moko otiko olinga mabe na ya zati. Yo ko linga mabe na moko jamais akasi. Donc o sala o mutema no ezotindo sa. So lelo c'est décidé ozongisa o observe no zoloba o potana yo. So boyi na yo eza mutema no. So bezongisa peza mutema no. O sala o na minto fona loba te. Eza mutema no eza ngai te. Donc mututu asala o mutema ne tindi asala. Quand même aux kende pe ba répétition ba concert parce que aux appels na kinto aux appels na moment vacances au kende pas de la forêt aux leka pas confirmer au milieu aux leka. Non azui tante na ya kina mwa makambu ya ba événement na faut kota ba bureau ko kabla ka invitation et puis ka ba dirigeant so basé belé faut les ka pas dirigeant monet disco to aki faut les ka pas mon président pas Chopanda donc pour nos invitation na hip hop donc ba président GG tango fort ba toujours benga ba président belé pour na ba zo ba invitation na mo pas za na messe pour soutenir initiative oyo na habité sur ces là to bandi photo ba ko honorer bato na pe ba bimsambo na mo ko somle so botine ko chap so mo to lia ko somle so vares donc ils a pour na bango ba président non ça l'appelle pas ba président nyonso le to bandi to na initiative ko honorer bino pe kende bozali bosalaka eming mais to posana mino facile mais faut to banda pe okanisa moi messe moko pona ba o batika biso bazaki cher pona biso donc yangwana faut to tambla pas ba président couper sa mo ba invitation ba ya pona muninga na banga kufa. Voilà to komi na suka mais moni makamono so lobo esenga responsabilité okoma libre mais quand même ozo s'attendre kala mingi te a kolakisa biso molonga ni mosu nakoma libre. Obi na la idéologie de la danger. Nakoma libre. Liberté za mabe. Nakoma libre. Et voilà, Songi de la presse, votre humble serviteur Jerry Kobetox de 57. En tout cas, dans un essai, c'est parce que nous savons ceux qui m'ont dit que yambara yambara, il faut qu'on yambaye.
et puis bandeko pe ba yamba biso ba sali malamu parce que ya rena ozonga ni biso na bango to tikala faut to sala sali be émission to lobela pe fondation to lobela pe mama kamebela moi songi ya divorce bo monde koti bagé en tout cas azape na mutu mo so talier on dirait c'est comme ça lingani ba problème ti to kabwana na lubanini ya malamu oko yebisa bandeko no so balandi biso to kabwana ka boyeke émission merci na Jiri Kobetox abomanios sauf basi abomanios Kobetox abomanios abona ngai yo lupesi nga pe na boy nga na bi abomanios na émission na oto na chaîne nini Congo check donc Congo cheka bato donc soki makambo to lobi na ye et déranger yo olimbisi soki pe sepelisio obetele maboko betelinga maboko ba sepela na ngati ba sepela note oh ngati point kapase zela lo la so oyoka na suka émission nela lo kapase kwana te zela oyoka na suka émission ya René oyoka nena sera ngona yo sengi bolimbisi zela oyoka ngana lo bana suka sera ngona ya mwasi tika makamwana zala bien na bango oza muta polémique sala bango bien on dit émission aussi la on dirait comme une émission mo bachango encore et si la té nini c'est na lobité babi bandela bachango nini bandela eloko so umela bachango nini c'est aussi la té ebité eza nino ba jouer ya ba jouer yo tikolo sa elongo te yare te ya fan clair tu sa elongo te bachango na makolo frank ko na mamuna bachango na makolo yo kasi wapi frank ko bachango na makolo oui plus sa force tout ya pataki apacho cordon tellement mbulo vite azolo bana tuna yo tellement makambulo vite azolo bana tuna en tout cas na pesi ba vient nga tout ba utaki Belgique Paris pona mamba bacha bansia vient nga Yves Bazamba vient nga Camille Muzinga en tout cas plaisir à trouver nga Mimi Orange kitaka utaki Afrique du Sud ba tout ba ki matumona Mimi Paza avec ya Mimi il faut ça une émission pardon la na parc tala no ba jouer na parc na ngiri Orange na dering suka donc ba ke belé na PCP vient nga américain mpangi ba salutation merci nazui chance ya kobeta terrain na yo pana ngai c'est un grand plaisir on a bossa na ngosu puis nazui chance au chaobi au chance ya obeta na epo chebi ina chebi moi ya penalty na wela ki on a bi chance au manquement ati ki mamba ka o chaete on manque vie te ya za icône ngana otale na ki muke na ba coupe d'Israël icône na otala ibe na yeba écouter que na ko pese mbote mais leo na chebi ninga zana pana nga eza na omemango tipa bana nga na websa bonga za icône ba o musuto betena ba nyonso na baza ba star mnene musique katala na komisa e ba pataki bango nyonso ba jouer nyonso pona nga eza ki plaisir on a sala ki tout eza ki possible pona za na match pour ba bloka bongo peut-être lobeza souté ba c'est ça opportunité est monani en tout cas merci na bino nyonso merci na bino nyonso Patrick Mungunu place ozali merci tala susu papa merci bwanya ngalula tala beta na léopard nini na Zaïre mais na zui chance au pese mbote na obeta ne terrain moko Zaïre biso to le lati lelo léopard bazali papa na tama varesa vert jaune rouge na drapeau c'est qui ba varesa na papa bwana ngalula place ozali merci umela lisusu donc bango nyonso bozali kuna na kati bo umela mama le na nisusu to kina bango ebele ya ja mukulu azaki ti azaki ti voilà bambote na quand même bambote na nga na famille Makondele Mobimba partout maman Bota René Makonde maman Clotilde Kamona merci place ozali en tout cas courage umela kaka merci na Kabibi femme légitime merci na Red Kibaka na ba soutien na bino chers parents en Hollande merci na Vicky de no Mokonza Finland Vicky de no umela na yo merci na Chani Makonde les 1000 esprits plus important que le cuivre ngana baza plus important que le cuivre na Allemagne toke Bobo Kituba finuka Allemagne Audrey la patronne
dit Audrey la patronne. Maman. Lovita, moi ça. T'es la femme du patron. La femme du patron. Lovita, la femme du patron. La femme du patron. Déjà, mon gars, mais pas patron. C'est quoi, maman Angèle Mwanzana, maman Angèle Ombolo, femme Android. Fait dit, bah, téléphone, il y a non, mais il y a Android. T'as oué maman Angèle Mwanza. T'es maman Angèle Ombolo. Ah, maman Angèle Ombolo. La senti. So, t'as oué na formidable. Na formidable, donc. Vous avez trouvé de la forêt. Papa chéri, souverain, mon pas au quadra man. Fabrigas, maestro. Aïe, esprit na nini? Esprit moupé. Benda bakoni boma moto nga na boma nanga boy ko boma moto ba ça les promotions boy promotion na ninga concert na biso ba ça les promotions boy promotion te esprit mon pesa pa na kimia muta betra ba musique nyonso abina ba musique nyonso ya ba nyonso ba moto na ba nyonso fali pour pas faire rigola na nisusu Robino Mundibu na nisusu Déplique Vibrator, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Là, c'était René Makondele, Diogo Nabiso. Junior Mondele. Donc, Nzambe, Yaroula, à Paris, numéro 10. Lionel Messa, Paris. Oui, Batoumo Batonga, Kiobabi. Mais Dieu n'a pas de Bogara, tu as pas la femme. Ta Bogara, c'est normal. Babi, ça n'a nous. Bon, c'est ça. N'a Souki. Bongo. Natiki. Bongo. Bongo te Natsuki. Non. Na débrouillard makasi. Voilà zaki matumoli to komi na suka na pesi mbote na bana nyonso ambiza lelo peneza ki sitika ate na pesa pe na lukaka jogo na biso mo ando beta gauche boye. Asa yepe na vita. Kina Gabon. Asa mo bakota likolo na bare malange. Akenda wapi malange? Bokungu bango nyonso tout Bokungu ebengo tout ça qui n'a pas moi lapi akenda wapi lapi garder la mission lapi bazali donc on comprend nga trombinza kasi papa biso kufatika pa to ala pas nga kuna ya famille ya tia on atangi yo René Makonde le trésor pour tout tanga baze belé ba de okanda ba saoke mandi baza ba joka chango trombinza tangi ya Kin City kanga pe na otaka côté na biso famille nyonso Jacques Trésor famille nyonso à Kin City tout à l'heure fiston manisa grand garçon hein voilà merci beaucoup Lema Mabidi merci beaucoup en tout cas ngalinga so na boaki mutu na soana mutu soana Lema na soana Lema Mabidi parce que Lema Mabidi ba mbote na Bedi Mbenza Bogar na biso obi bino ba jouer OK Bedi so télé bondie moi si Bogar on dit René Makonde bozaka ba Bogar obi que c'est au moment na TV bimsabino bien te te na bi na ngate. Voilà, donc comme il a souka, moi, tu as toujours branché, scotché dans votre chaîne Congo Check TV. Kasi yango na olobat. Yango na nzamazam ta rappel. Donc na chaîne na bino Congo Check TV pour continuer toujours ko s'abonner. Bato e bolinga ngate. Oya Monique na lobi ma belle émission o bo supportenga. Jour où on a que na sengi pardon c'est que na melia gene Zododo Diamba Kepa. Donc, on a un pardon. Je pèse mes mots. Je n'ai pas de question polémique. Je n'ai pas de fondation. Clore. Comprenez le comment ça? So, moi, je un pardon na TV. Et ça m'a bien. Heureusement, je suis un poto melebi mena melati. Congo Check TV. Yasi ba mutombo. Congo Check TV. Yasi ba mutombo.